inspiration faisala ba idée faisala to mesala déjà que muto abimisa clip a tchemba la mona YouTube mais il a changé système et qui na trace après et côté YouTube et ça peut-être concept moko ya sika et ça congolais moko nano a utiliser pour la biso semaine oyo d'ailleurs eloko ko yebana ni za anniversaire na yeza na semaine oyo kasi kra eloko bakika yango wana ke semaine oyo za ya anniversaire na yeza événement ya munene yoko négligeant ngote ko budango te c'est événement ya munene eza surprise ya munene pe eloko abombeli biso na anniversaire ngana yo c'est rebelle azo sala ba voyage belé koleka ba nazo simé ko nazo simé ba propos nanga nyoso zolo ba ke abetaka ba stade avec producteur abetaka autoproduction te stade avec producteur akendaka ba voyage na avec producteur caché na ezobima sans que on a qui ne coopérer concert moko boye na beta pour mon na beta ba concert belé non ya kendaka avec producteur ba bengi caché na ye donc bien logé ba nini la beti ndule na azongi na ndinga sur JK TV News, autrement dit, bah étoile, merci na confiance, paix et oyo, bonjour la qui savent vraiment bonjour na bino na chaîne de JK TV News. Merci na ba oyo sur bazo continuer sur s'abonner, ko liker, ko partager, bah émission na biso à chaque fois à chaque moment. Merci na ba oyo sur bazo encourager toujours Rachel Mandela, je vois grandi humblement du futur président, futur docteur. Merci pour nos commentaires na yo, merci pour nos encouragements et pourquoi pas Peniel Kalambela depuis quelque part. Merci pour nos encouragements na paix. Félicitations à yo, voilà mon ami depuis temps, voilà. Et pourquoi pas Aris Atoms depuis quelque part. Merci beaucoup na ba conseil et ba partage oyo bolak saka toujours wana pour na ba émission na biso à chaque fois à chaque moment l'air tozo côté. Merci aussi na ba griffe nyonso ya monde entier ba onyo so bazalaka toujours wana lorsque tozo côté lima bazo partager bazo liker. Merci pour la fidélité na bino et pourquoi pas j'ai donné griffe à tango merci et na ba commentaire na bino ba partage na bino bozalaka toujours wana et je profite à souhaiter joyeux anniversaire d'avance na yemo ko jeune leader et ba bonheur rebelle bisengo rebelle nzamba lola a continuer sur ko protéger au pesaka sous ba jeune na yo oyo bazalaka toujours derrière na yo au pesaka ba et sengo ya ko vivre merci et na ba onyo so bazo partager et pourquoi pas tonto Chumuya merci na JK pour la confiance et opportunité oyo azoko ba toujours na ko pesa biso voilà aujourd'hui nazanga mon côté nazana mon injury batwa luka qui est molobela tongo griffe tongo international molobela international voilà le to komeka un peu consola moi muke pour na clip na biso aider oyo et le liste bato belé et tape bato belé et pourquoi pas ba biso pe tozi moi quelque chose na nzembo wana voilà et ça vraiment kitoko makasi avec molobela injury to komeka un peu consola surtout ba moi malobeza na kati kuna et toucher vraiment bato belé bato bazo continuer sur ko consommer yango vraiment et avec molobela injury to komeka un peu consola merci de Fabrice Mando aza toujours derrière la caméra sur Rosa Nangajimoko Kotirana nous molobeli yatongo à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue molobeli Njuri. Bonjour Rachel Mandé. Boni ba santé. Santé kitoko na nzambe na pesi mbote na ba griffe nyonso ya monde mobimba mbote na yemoko inosbi tigre le ballon de la musique africaine le 5 mai eza mukolo oyo nzamba pambola ki musique na biso l'apparition ya yemoko inosbi tigre les fresh boy mobali kitoko mwana kitoko moi c'est kitoko déjà le 5 mai les 5 musique de musique na biso ezaki déjà ya kopambwama avec arrivé na ye leader moko mitu kebele mapango ebele mwasi kitoko mwana kitoko ba contre belé ba concert belé ba voyage belé ba nomination belé défaté ouais il faut corriger ba défaté tozala molobeli oza leader il faut yeba pe kolata il faut yeba ozala pe batali pe mwana bo présentable mwasi donc présentable nyonso faut la présentable nyonso pepele mbote na bureau ne mobimba Prince Balume big manager nzamba ba contrat cerveau moteur sans oublier HB nzamba ba clip 10 océan de la musique africaine nzamba ba inspiration Toto Chumuya les rassembleurs
de tous les griffes du tigre du monde. Muta ba idée. Muta simba pesa ba griffe. Muta simba ba griffe. Muta diriger ba griffe. Muta yebi ko utiliser ba pion na ye pona récite Afro Congo. Voilà. A commission 90% ba congolais ba griffe du tigre, 10% ba tikali ba politicien, nama ba joueur na kati. La PC Bambote place Azali, Junior Bireo, Bambote na yo, l'homme à voilà, papa Junior Yayo Yango Ana, Bambote Bele. Sans oublier équipe Mobimba ya Afro Congo et sans oublier ba griffe Nyo Samona Cheba o ba tous les griffes o balinganga mingi. Ndeko nanga je donné Bambote na Yango Ana je donné au Tessali. Voilà mon venu du rouge, je crois que Toko t'a déjà na sujet na biso Eddie. Tango bimaki nde tokotia siko différence po yeba ke tosalaka na biso musique mais na concept nini tosalaka musique otali nzembo otali clip d'accord siko pona yo Eddie omoni makambo wana nzembo wana Eddie na clip eza makambo ekomela biso na vie voilà surtout ça nzembo wana eza na limite te omoni nzembo wana ndenge eza na limite te ekobeta na église ekobeta na bar ekobeta partout na fête po ezoloba makambo ebele makasi ba inquiétude mosusu tozalaka nango omitali olobi nzambe eske ngai mwasi wana ya kitoko nakolinga ndenge nini naza na mbongo te nakolia ndenge nini bana nanga bakotanga ndenge nini eza prière mobimba boko za na bino une église ta muso za na malobe belete ya kosambela beta kaka nzembo wana kaka est-ce que tu me vas déjà déjà le sabo mobimba eza ndenge moko na notre paix qui est aussi que ton soit sanctifié que ton règne vienne que ta vol ndenge ko mama na bible biso sko to pesa ngona ndenge ya loyembo Nosbi aza artiste moko a félicité. Voilà. So talime ba message apesi na kati ya clip. Bakange na boloko achata mo boutique na ye tumbami. Nyosa eza makambo ekomela ngai ekomela nga yo ekomela même président de la République ekomela ye. Voilà. Et ate ke okobeta no manzanza kaka ngai chérie nzembo mobimbe okobeta no kaka banzembo nyonso soki kana kole ngai chérie yako simba ngai simba ngado musique ezokende wapi banzembo neti ya boyi eza banzembo oyo peza toucher peza bato tema ya bato sentir que voilà neti na Côte d'Ivoire nzembo wana c'est hymne national na Côte d'Ivoire eza erataka te chaque jour ebeta na Côte d'Ivoire makasi pour azwa mwa concept moko neti ya ba ivoirien voilà neti ba sénégalais ba biloko wana clip moko kitoko nzembo kitoko ba griffe ba consommer yango très bien rien à dire. Parce qu'au point de vue na yo pona ndenge bimaki ezaki na na chaîne Innosté et du coup et kenda ki mbamo ko na trace kitoko ba agissement na bino nyonso ba griffe tango boyoka ki bongo et pes boyoka ki ndeni artiste Attaque congolais moté. Nanuté. C'est lui le premier artiste qui a utilisé le Kowana Bongo. Nzembo ileki nanu par Trace Congo après et côté YouTube. Donc c'est la première fois. C'est la première fois à Salama Kambouana. À Salama Kambouana, net ba idée ya Bongo. Eza ba critère moko oyo et salaka ba artiste international. Na ba critère wana na ba biloko wana donc eza na sepela kinango ba griffe nyonso pe ba sepela nango bo se planda kite o ndenge nini ekoti na chaîne na biso te bon yetango annonça to kanisa ke kozala mbala moko na YouTube mais te kotala kezaki est passé par Trace Congo et puis biso tout tozaki connecté et là bato mususu bazaki na ba hésité basombaki ba décoder pour que batala ngaka na Trace Kito eza pe occasion parce que net ba Canal Plus pe basala ki marché mukolo wana ya bato mususu bazaki na ngote basomba ba décoder mukolo wana ba easy ba Canal Plus po batala kaka na Trace Congo sala ke bien makasi.
Voilà, je crois que Binomoro Bozo, quand il est sur la mois Pembena Molobelunduri, voilà Molobelunduri. Je crois que Bartolté est obligé de se caractoloba. Ba nouvelle pour la concert, on a vu sur la préparation qui est Goma et Belgique. Maman Kamoso Tambolandé pour la concert parce que bientôt là déjà au côté juillet parce que Tozola la Tozola Mkamiko les Okin. Toza déjà na main. Tozo préparé ma comme na très bien. Na Belgique on a bien jeté comme déjà. Bien jeté comme déjà. Tout baza mobilisé na juin à cause là déjà na Belgique à cause les 24 juin. Les 24 juin on a obéi à la Belgique. Préparation pays ya Goma donc et qui est normal. Promotion salama. Batuba somba babillé. Tokobeta les 30 juin et zalana un concert VIP le 1er juillet concert na stade de Volcan ya Goma. Oyo mbula o ndenge tozobeta biso ka ba stade voilà tokobeta stade wana plein après totali makamususu so donc frère ezati zaka tobeti toleki événement tosaki na Mbujimai tokobandela ngo susu na Goma après bo s'inquiéter na makambo organisation eza très bien makambo oyo to courant boye kuna makambo ça déjà très bien tozala toujours mobilisé ba makambo zebe ba non c'est quoi parce que avec ce qui sont que semaine oseille am to ba surprise wana de loka bombe next live wana bino boye ba ki sa live abongo ndinga lati kitoko bongo Air Force ya makasi bien veste gorgeon donc au monde teste mai au monde ba artiste congolais ba mesana biloko et là télé wana ba mesana ngote moni ndenga bimi abimi lokola américain moko perdu na RDC yo kama lo belinjuri nde achaka ba mungwa ba Thomas bon yo comparer et là telona yo comparer na artiste nini aleki tout ko banda wendo ti na bébé Chanda aleki ti na Patrick Beckham aleki ko banda wendo ti na Patrick Beckham mtaleki azate ata na kolata na musique na ba concert na ba voyage aleki na mituka aleki zana mutu azana mutu ya cher koleka inozubi na mbuko azate pardon ba boyena biso bolimbisa biso ça sûr que awa na RDC ba mususu bazana mituka cher te koleka inonce azate azana Corvette eza plus de 200 000 euros mutu azana ngo azate oya bango ekozala nango ba 80 000 ekozala nango ba 80 000 ba 100 000 mais 200 comité mais ya leki Corvette na mboka wezaka ka moko mutu aleki azate aleki mutu aleki nosbiko azate ko banda wendo ti lelo Patrick Beckham ye mutu yende génération sukat Patrick Beckham de génération sukat ba génération zo yati ba génération à part mutu musabi misima na ya azate yenda sukisakiti Patrick Beckham banze mune beta ana succès na ye mais wana ngana pese exemple na niveau sikoyo ya banda wendo ti Patrick Beckham taleki nosbiko azate même yemoko Patrick Beckham ayebi ke Lady Maître na pese bambote ana succès na ye. Voilà, merci Babo na biso je crois que tu déjà presque na suka ya émission na biso tobeka ki mpe kosola mo omoni neti ba 6 minutes ba jar neti leader inozubi ndenga za na za ba artiste rare neti na Congo oyo imposer nani musique na yo vandi pe batosi ba fan pe o sali pe communauté les gifs du tigre o toze belé to leki bango tout toleki bango tout nebele tutaleki biso azate eza ba fan ba leki biso te et awa mususu bazaka na bango ebele na ba faux compte mais biso tuza visible toleki bango tutaleki biso azate tutaleki pe inozbiko azate na mboka o a numéro 1 na RDC tutaleki azate o comparer nana ebele ba négocier ba concert ebele ba négocier ba concert bazo solo na ba producteur beta kama concert abeta mwa nini to kabola mwa chigon mais ye caché bimaka avant na ko s'excuser nanu na ba griffe du tiko ba salaki déplacement na bango ba sombaki ba billet pour na collège Notre-Dame na sengi bino ba excuse en tout cas organisation zalaki bien té voilà podium wana nanu ba chaki na niveau ya tigre ce n'est pas normal na ba micro wana non fallait qu'il ba bongisa makambo très bien pour tigre ya en tout cas
Bo excusez belé kaka. Parce qu'il y avait déjà des griffes au parce que billet te kama ki penza na misu na nganga moko na zalaki wana sur terrain. On comprend. Voilà. Billet te kami nga moko na zalaki sur place. Na yo kelime ba griffe mao. Mais toujours mobilisé. Organisateur de basalaki mabe. En tout cas, voilà, merci Naba Griff Nyos, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Tokotika Boité, tout ça, ça me le du monde de la fin de la dédicace. Voilà, anniversaire, il y a Jeune Leader, ils ont vendredi, ils ont les 5. Et Griff Oden, Bouyeba, qui te boye, bango déjà. Ils ont anniversaire, ils ont déjà semaine, ils ont semaine, ils ont préparé. Et surprise, il y a déjà dans la ranzaba, surprise, mais déjà boyebi. Voilà, mon benjouri, moi de la fête pour que Tokaboana, la maman dédicace, non, ouais, tous les gifs du Tigre, sont toujours mobilisés. Yemoko, Inosbi Tigre, on a souhaité nanou. Joyeux anniversaire d'avance. D'avance. Inosbi Tigre, des beaux gardes de la musique congolaise. Les fresh boys. Le leader Moko, Tali Penza, qui est fraîcheur. Joyeux anniversaire, papa. Okonziamboka. Mtalega azate, la bandele yango lisusu. Mtaleki yo azate. Ngande na lobi. Soki batuni. Bolo bake molobeli ya tongo. Griffe du tigre ya tongo. Il y a 3h du matin, tango bango balala ki ngazaki déjà griffe du tigre. Wana yemoko déjà zo asi. Ngande na lobi. Mtaleki yo inosbi. Azate na mboka oyo. Oza numéro 1. Na mituka, na ba contrat, na ba concert, na ba voyage, na mapangu, oleki bango, na kitoko. Oleki bango, na mwana ya kitoko, oleki. Na mwasi pe ya kitoko, oleki. Parce que eza facilité, mwasi na succès, mobali na succès. Oko comparer na nani. Oleki bango tout. Ngande na lobi. Tous les griffes. Tous les griffes, voilà, tous les griffes. Tous les bambote na ngai na mwasi na nga na ndaku Marika langa mwana na nga Jovic bambote airbag masana nga ya tongo makasi na peso bambote belé Elenginos na invité batutu bolanda artiste Elenginos na Aquaspace na 14e rue le vendredi akozala wana pona ko prester bino tout bozala wana bosomba babie na bino pona ko assister pona ko soutenir ye ndenge leader nanga Inosbi a soutenir ba jeune ndenge nga pe na soutenir ye masana ngai artiste nanga na linga makasi nzembo na bino obobimisi kitoko makasi na linga ngo fo ezobeta ngande na lobi muto aboyi atuna ngande na lobi molobeli atongo molobeli ya Inosbi nda lobi ke nzembo na bino ya Elenginos ezobeta makasi ezokartonner na Kinshasa mutoko boyango azate ngande na lobi. Merci beaucoup molobeli njuri, merci pour Aki Maboko Bank. Aki Maboko Bank petit na ngai mbote na yo allez sanga. Merci beaucoup mon benjour pour notre au disposition que tu me capé pour partager mon merci na Guépard puissant de la Fo Congo molobeli pe ya tongo et pourquoi pas Bruno Kandakanda merci na balobeli nyoso ba on a bosani bu excuser nga ba kombo ekimi merci na ba griffe nyoso monda tie wana tozana DG Minos exaucer batala Enoch et voilà ba griffe bazalaka déjà motivé à chaque fois à chaque moment l'air tozo kotisa ba émission na biso merci pena Fabrice Mando azalaka na azaki na biso derrière la caméra ceux qui ont besoin de te bino mbalasima bye bye.